lelo balali balamoki bamoni on akata SB et pas si la bisalo na benge pa bi kutu na remercier qui mama na CP azo diaboliser pa lote omoni ndenga za ku te ko keno tu ngala linga pa rando wane zala ka ndenge zala bongo aussi le belle ngala linga bongo ko ba bongo te nazo loba OK okera sur les salades mais vieux masubu na pota autour le ka émission mo bikala te fo bat ba yo kana pe comme le roi guerre amndule c'est bien pour mambo qui ne peut pas chaka bisoka OK ngapi nazo na betela maboko yo lingino donc yo lingi bat ba wa moto te qui soit la fois ezala kana ndenge po musala mata mo kole ko kufa ngala tiki théâtre na lingi bongo ezala bongo côté wana bazoko keloko te ne kufa te ezala ka bongo bachaka minduki bo mais ce que concurrence peut ezala bongo na classe peut les premiers azala les deuxièmes azala les troisièmes azala so ba yusko papa makayo sa classement mutazo le kana minute eza sila ngana ko linga te lokane kufa amba belle vina sila ezala kaka bongo on dirait aux premiers comédiens on dit maloko on dirait ba comédien be ba olinga ngote ba olinga ngote sila sila lande toyokana o tuté wana azobilo dai faut kiloko pa faut ezala Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye désormais na Kinshasa restauré za moko boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa ozana besoin olia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant la Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour kolia bio nazala besoin alia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin alia madesu nazala besoin alia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko la Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle yoka adresse yomuto na obunga limité 7e rue résidentielle Otunikara avenue Vénus numéro 30 Oromona la Sédoise ezawana planios ozawango besoin okolia et puis sauce bolognaise pesadi yemoko mama wabi la Sédoise la patronne yemoko na makusa venez manger bio olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant la Sédoise bozomona nga monde nazolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba bon je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kin Marché avenue Ezaka na Kin Marché Vénus dans ce comme quand la limité 7e rue résidentielle au tout avenue Vénus numéro 30 au monde restaurant la Sédoise au kobeta billard au komelelo kwa malili ambiance eza ya gogo au lié bio au melipe bio au silisipe bio place pe ya repos ezali ba salon VIP na biso ezali olingi opema omela moi whisky omela moi champagne omela chicha donc okozala à l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio
chez la Cédoise. Bisous bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia kotonda 100% bio. Soki on a besoin basalela yo surprise ya anniversaire. Oza na poto, oza na Afrique. Oza besoin ça la maman na bino, papa na bino, mwana na yo, copine na yo, copain na yo, lesi na yo. Oza les surprise anniversaire ba bi oza na Ronnie Events. Ronnie Events eza wana pona bino nyonso. Ronnie Events eza wana so oza besoin basala bino surprise na mbongo mukie. Ba osala bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osala bino surprise maintenant zo illustré bomona Ronnie Events eza wana partout. Partout aux Amazons, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na Sima Ina. Donc on a 2 adresses. Tous en besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events eza wana pona bino nyonso so po bino okeneka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina otunika avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe bipai na bipai yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a baché. Bazui. Bazo akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro on a la scène, on a babonné de on a ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya milai. Vanessa Airwig, azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïkola Sabino va produit Nabiso. Les besoins mon moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo,
ozala un peu propre, mais écoutez, soupenza makasi te. Donc, écoute, garder tenayo, mais écoute, soigner peut en même temps. Oyeza pona maboko, sozandes maboko, noir awa, ou bien misaki, ou quoi utiliser pe oyo, tozana ba gamme, nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Devant vous, je me nomme Barézi Baza, messieurs les journalistes, toujours dans le compte de vous informer, de vous apporter les actualités en temps réel. Je remercie Martinez qui est derrière la caméra à la pose de vue. Grand merci à tous nos partenaires officiels de cette grande chaîne. Merci à maman Nathalie Fikipo. Il y a papa Paul Fikipo FBT Misala, maman destinée au nom, gros bisous na yo. Coucou également à madame Rokia Kamara, petite soeur propre, et à mère boss Alima Kamara, gros bisous. Et coucou à Yannick Chamba Godson, boss Amboka, Julien Mwanamputu, mon papouche, maman Igueto Kamazi depuis Montréal, papi Icheli, ya Deborah Bonga Icheli, gros bisous na bino. Ya Willy Mouchen Elini, que le véritable code mondial. Assez la raté, Azala toujours wana. Batutu bolinganga boy ba tonton Barézi botama le 23 avril. Alors on a osé la basoué na bino ba prière ba cadeau et on salanga bien numéro d'angeza affiché et ça ba tap sand et ça la marmonioso et on sala très bien. En tout cas merci en tout cas à maman Maria Fina béton maman Maria Fina béton, merci beaucoup. Babizou et belé na yo, babizou et belé na batutu bolinganga biso bo soutenanga de près ou de loin. Alors sur ce beau plateau, j'ai le réel plaisir de recevoir ces grands comédiens de notre pays, la RDC. Il s'agit bien de Papa Makaya. Papa Makaya vraiment, écoute, Babo, à Salaba succès et belé, à jouer à Kitoko. Alors, Tozanae, Topanzamouan Teke, parce que mon bâton est belé, Bandé, Romonae, mais bâton belé, Benga, surtout Bakouk. Il y a SB, Silabissal, Babito Moni, Papa Makaya, Mam, ça, ça, une surprise. Tout ce peu comme on a épé kuna, mais papa Makaya Kenda, puis Louké la biso et tonton. Alors on a ça devant, on a bino, des bossés en rabisso. Alors ceux qui sont là ont partagé le même langage que moi. Au refond la bisso, je dirais déjà bonjour et bienvenue. La papa Makaya. Bonjour, bon. Ouais, ça va, bonne santé. Vous sentez bien? Ah, très bien habillé. Abakouk ndeka ba ebisio fo benganga. Bon, on va déranger. Oh, donc va s'épelle nanga wo. Eh. Vraiment, merci vraiment pour la TikTok. Merci beaucoup. Ouais. Mais ba fenta gilelo te banda na okala. Ezongi kaka. Ba fela biso ba lita bembe ba beta ngo. Ba beta ouais. Ezongi na okala. Voilà. Papa Makaya mo gentil ya ba tutu ba ozali ba ko otala yo. Oui, ça va on une émission lelo. Non. Ba mbote ka gebele na bino so bozo mona biso. Yo ni ngato pansanteke awa. Au salinga surprise. Salinga surprise. Yandes Makiadi. Diata bao biloko lingaka yango. Papa Jonathan. Ah, c'est mon vieux. Jonathan ce que master nanga. Ah, Jonathan Diata. Jonathan mwana nga. Voilà. Auto ozala mais tokutana kité. Voilà. Jonathan Diata na obenga eso to vidéo mission. Ouais, papi a papi, mayala ya yo ngwana. Omoni camarade à Jonathan yeyo. Jonathan Diata bao. Ah, on m'a marié. Oh, c'est vrai. Ah, marié. Ah, na bigo fata l'émission. Ah, je retourne na comme ça la 6e ma face au 7e ma face. Oh. Ah bien ngana zo bota penzanga, c'est bien remplissez la terre. Na habité petit frère na soka zakaka. Azaka comme na âge ni petit mo ndako ko saebo. Ba benga implantation comme nango épée. C'est ça, c'est épée, c'est épée. Il peut soit que pipi, je fais pipi avec épée. Vraiment. Voilà, vieux Makaya, plaisir, il y a trop cause on a plateau, mais te belé ba mono babi, mais papa Makaya trop jeune, boy ba on dit matin est-ce qu'ils appellent là yo? Naza jeune, naza dia papa. Na bana ba koli ba sisi ba classe en tout ba sala. Na papa, oui, na bota tongo. Ba 20 25 avant au kanga ba 25 ans. 3 bana déjà. Sérieux? Wow, tana ko langa yi mtu na osaka ndo saka na te. So za ba bidi wa do so tamboli na bidi na ndana na bamba obete fo. Otambola na mwana na senta ba tu pa mpamba.
Oh. Pour Bidi c'est mon vieux. Hein. Ok. Même quartier vraiment, le quartier mon a Selemba. Ouais. Oh bah tu vas boire qui Togimosi. Nga boire on te la pas moi qui Togimosi. Bah massa na ba Moulé. José Moulé Miguel. Et c'est bambo te pas allié. Donc bah Ndolu Viti, moi na Ndolu Viti. Bah massa na nga donc bah Janora. Mobala Pembe passé Janora. Bambote donc voilà. Papa Makaya bete biso no lisolo biso za mbali boso to zo na plateau. Oui. To yeba un peu moi lisolo na yo kopango ya théâtre. Kombo pe Papa Makaya. Et bana ki ndenge nini ti lelo combien des années moi parcours moi lisolo peut to découvrir penza ouais. Bon Makaya zane mutabota mi pa mamela ali elali mayala mama na ngai papa na nga Fidel Kongo Lungu akufa na ye naboka mande bana nyonso baboka maka nazotanga chike banini mais nazalaki nango déjà ine na nzoto na chike donc osekisa to fort na église kosakana kutu te osekisa fort ndenge yaka na nina bonne année faut bato ba jouer nga yaki mutu na ndako jouer avec masana na pe mbote présent Rossi Kalongo moto Gaillard banda père d'école et ba église banini ti ba série moko bo na quartier na biso vi moi ko sala groupe na ya utaka poto ta John asali musique ezali kabisa faut ça sous théâtre ba jungai masa mo ba benga tourner son na chali bumu Gaillard wa ba nini bane pa Mobutu ava Mobutu aza ok pour ça la personne bane na bane ba Mobutu yo likana te nga ko bane ba mona po batata to mo sa nita saka te ngala banda di boso ngani Mobutu aza to banda wana et puis pour biso a commune mona président Masum de Brende ok na kitoki mosi ba masa ba socio non faut que kota viana wa kitoki mosi wa comédie bazalate sana ke pas vieux pas ya ndinga yo mais bilu nde busala ko ba théâtre kuna bulata kabilamba lokola bakoko akala abi oui papa ngaya okay ni awa makamboni zote bulata kabiloko bomba do folo mapapa balagoma milai wana pa ici awa bakolakisa yo ndingi zalaka donc via ebisinga bakoyebisanga et puis nakomokeni barepetio ebisanga oyo yango te longola oyo tiao longola oyo tiao na banda na jouer nanga normal bo babe yanga na kombo nanga saint ok ça eza kombo no babotela o papa na mama ouais kombo nanga eza Pierre Bidiaka Congo bon ça on atali kombo ya Pierre wana kombo akoko na biso oyo abota mama nanga botala tali na bando nyonso ba Pierre et puis natali ba Pierre nyonso nga na monaka ba seriété ba Pierre presque bagala base belé bane belé ba mona ba na longola komba Pierre na tikala kaka saint ok eza Saint Pierre kombo nanga Pierre Jacos wana so kombo na mais na longola kombo ya Pierre wana utaka saint na longola kombo Pierre pour la ligne autre kaka saint net Saint Pierre ok vous comprenez donc ozanga lisumu nazala nango pete mosanto jamais kuna kena na église na banzambe limisanga tala mamuna sala ko moza ja saint ote nzambe ndiki ya butala satana na yebi ekutu te na okelo bwake libanga na ona kambo nga première fois na yo kona yo ka ne Gabriel Abengio saint ouais vrai non na ngwana ok donc ngai na sala prière tela ndo ganga nzambe batela nga po satana zabo na yebi satana tela ochela prière na nga koma ngamo na sala ba mabete oyo boka satana libanga pamba tala no mabu yo bino mbanda te olubaga mwasi nanga oyo mbanda me ozano na mbanda te na ebisa donc na sala so na botana longo wana na dai pa va masuma former ngesili na beta pa ba mvula mosaïque kokota bozwa Mosé ok Mosé Kabila Mosé le père tanga koti ngaza pa masum de Brende ok na koti pa masum de Brende baba wana na za pa masum de Brende baba groupe ya muyombe gauche ba sala ngana sala da théâtre
groupe isimba baosala nga nazalaka théâtre ta esalama nga nasalaka deja théâtre bagroupe ebele esalama nasalaka déjà théâtre bon ndenge ezalaki groupe na nga te groupe ya ye moko Masung de Brende et puis famille mpe bakomaki kolobelanga yo ozosala mosala ndo soki kola mosala mpona atelier nazalaki tolier mpo sikoyo na kosala yango te osala okesala mosala pamba ya ntina te ya batéâtre banini tolier ya bavoiture ya voiture ok nayebi osimba ta nayebi osimba marteau na déboxele tu nayebi oyebi ke mokomosu yaka mambo ezangaka te après asalaki eloko moko boye oyo ngai asepelaka te lalongwa na nga nayebi ana osasu théâtre te vomi nazongela cope na nga na commerce mpo ngai ayaki ya part cope osutuka mona bambeko frontière Angola naosomba diamba naosomba diamba te na cameraman nde atalinga naosomba mpe diamba te kombone naye Martinez na noteka mpe kosomba diamba na bakimpindi bakikuya kimakusu oyo ebela bien wana mpenza ya sukaina kamuna mosusu akoti mpe bambeteke tosomba wana babassin seyingo mpo bando benda nga pere na nga banda koba yango ti akufi mpe akoba yango ere mo nga mo mpe fona meka oyo kaso eza ebela bien nango mabe te etiaka mwa vacuum noa ya mabe te mpe noa eza ya bavoyu te noa eza ya bato ya mayeli baye omaîtrise mpo ngai biso na baye noa oka olukela baproblème otala moto alukela baproblème na okuta eloko tela otala okaa boye mais so na normal boye na baye toye boye kozwa mpenza bana wenga babenga yango 12 me ngai na kobeta okibaka donc nire mpe ya monene boye etelemi ezomoya te donc nalongwaki mpa ya vie masumu nafali nakenanga braza nayeba ovie atinda bato nazonga me sero mpe telefone ya te namonaka numero wana batito bayekokabwana na vie sans souci namoni numero ya tito numero adresse po telefone elaki te adresse namoni so adresse ya mama Shako moto apesanga yango camarade moko boye mwana mwasi twana journée pa masumu okuti baluka yo producteur wana yaki nani Emile Zola na José Mambwini balukaki yo fort film tosalanga na batasalongo bayako continue yango yo za te baregrete ta bayoki ke Noko Mansapato azali te pour la jouer rôle moi ya Noko kombo wana bengelanga Mansapatu Makaya Mayuma. C'est vrai. Nazwa tamu ko mususu na beta tour pe bayolo na Goa soki Goa boso bakandungu babala ngo masha kwa zalaka na bosani. Boni Noko Mansapatu nga bien mama boni. Bongo longo epa masumu ndenge nini nga bon ça va. Abimisi mwa badia to dame toko ketika nga accompagner taxi atokoti lemba wana sutuka bonanda ka sans souci to fandi nga na mais on a tela mona sima kuna batu yeko sans souci ko bien tala moto mbinga propre mabele mela batu mutu na palais mozo mona aspect nini afandi wana suba bimisa subadi na babloko babe so bakilebu bato bandunu babenga bakilebu bache wana biso ba bakutu mabala to dame yo melani nga melaka te po biso boka mape na bonzambe to boka pa bonzambe ngo atile to simba bakisi te bato bako simba bakisi to tala bango to mwango elo te po bako kweya biso to tala bango kapa nga be abaya to omela Pour la école, on a bâti une école. On a mis la mort couille peiné bando yako. Elle m'a bando c'est comme Sylvie, de côté Siravé à un Peugeot. De côté à Peugeot, c'est une répétition. La répétition qu'on a beau. Peut-être que tu vas jouer là-bas. On appelle la fin d'un an. Marche au bas sous le rana. Ça sans souci. Oh ça va. Papa, quel est le rôle? On a rôle là qu'on a papa. Belle. On va savoir rôle papa. Papa munduki babosi boswana bo molimo nefanda na kima kufa nae ba miti dessin animé ba ewawa mutu wa zamani abonga ba grejo mpa kufa
ye moko sans souci sur sa rôle papa mavu nani makunza jomo bana benga makunza seti bazage belé po ba vieti to bake OK vide tikali ba vide tikali ba nso za mais bazo betela bango mais jeux aleka marketing na sala pe mwani nango wana que l'éducation ça sala que l'éducation ici na mwa bato bazo seka na kati la ndota là-bas via mais jouer était nini so na tali côté biso zali na groupe ya théâtre plus à tozo jouer qui toko bato ba seka te nini so bozabo wakao kuna ba seka raté ata muta jouer qui toko ndeni ba seka raté botala ka toi ni ezali ba discipline à groupe ya théâtre plus ko les écoles muta yebi azate bino do mutu bino to boye ko la opa komi azate merci na masum de brende donc tozalaka bo mais kuna na mwa bato bazoseka so na nie fuluka ke loko bo bato baseki na nie fulu bo ye moko vie kutu ermo na baseka ngana o jouer bientôt bien comment na joué 2 fois et na ya répétition 2 fois troisième monsieur la semaine oh non faut au légal la tournage na légal la tournage na tourner sili pièce le cabo suka ya bon ma pour bête ba dio ming na VS ouais a comprendre que j'ai na ngai OK et sili moi comme tam so que moi ba passer soni ka futa bitala suka donc na ndo bossa na muketito yenda remplacer te a remplacer te mais nazo bossa na tito mukepo na petio donc azo tozane je kitoko ezaki wana na umelaki mpe wana mwa bamvula mais lokola ezali groupe na nga te donc mabwidi kaka mambo ya kokwea mwa babuzoba oyo oza banzonzingi osala banzonzingi trop wana poudre de chasse na papa munduki naya kaka bo suspension déterminée suspension déterminée mi nasali nini natali bo esika bayebisenga na wana déjà VS adaye te aza wana aza OK na signé tala moko mitife nzonzinge ngati mais nzonzinge masolo ndenge ezala nzonzinge nyonso moko président ayebaka misu mpe tongena kuta ane kuna wana mama Chako déjà akite alongwe na ye nabenga masha mère tala mamu nakuta afanda na mwana nga boka siko nga nazo raisonner na ndo bwaka bato na ngai na suka sanza na ozabalana bonga suka sanza na kozwa tamsu décembre na mère moko tondo bwaka mama soki fwane yinga asala ba mobutu mama politicien femme nga fla kuna nazo 100 balles à l'époque $100 ils ont $100 hein à l'époque so na kosa mukozwa vidéo tuna ya webisa yo ponga peka na mema ipa mama soki fwane OK wana ya zapa ya na groupe ngadia mais $100 ozangwa mais na chaîne liste pour les petits frères pour ya zaiko moi ma répéter ko zwanga na répétition na biso aoya parler la ligne chenga 2 jours 3 jours na PCP ba cop tala ba chaka couleur copa couleur sala raté mabanga yo boka ponga na quartier vraiment bata quartier bloqué sur sa dignité ndelo boka kai na PCP bato yo ko boka kaka kwa petit na après na sumana yo ibake to like pe famille na petit na vidéo bon suspension déterminée na landela pas suspension déterminée ngobo maître avocat ibisingano comment lettre ça la lettre recours que code ça rien à rejeter na fana bo maître avocat ibisinga sala groupe na yo ouais ibisinga pa sala groupe et vous mêlez déjà 6 mois pour suspension déterminée ça te que balongoli yo obeteni bako ko zongisa op oui RE banité mais le ko beti ba 6 mois to bandu ke ne ba 8 mois sala groupe na yo siko na regretter nanu bambongo oyo na banda kozwa ya bamabanga ya bandako ozobwaka so bwaki fitness makia ditabo bokuta na bome omona neto kulisi mwana Nes makia di papa na Jonathan donc ozana idée te obwaki nete full boss mona na bwaka full so obwaki me à part kutsuka sanza na nde boyoka na mo kozwa kifunda vous comprenez na regretter fort
surtout kaka boye mokomosu babenga ngai nabwakisi bango mpe nasali groupe nabwakisi bango natala boye mokomosu babenga nga vraiment oyaka na place kuna ya boye bamettre avocat banono to na posano faut signer contrat napesi ya yuyu musique mbote na mère Pauline madame à partir ya mikili signer on a go signer te faut na accepter mettre avocat nanga nazwa te nakenda nango contrat ezalaki individuel mpona koloba ngo awa te po eloko mpe bomaki move yango ntango bana mai bayebaki mbo nga nazwaka mbamo bana mai nyonso me ndeni makaya yakoma kutu scénario te banini esika bor ekufaki donc wana osala na académie des arts oyebi académie des arts bamodero te modero wapi académie des arts ya mikili ya yuyu musique production académie des stars académie des arts naoyeba me bamodero mpe balekaka mpe kuna mpe ata moko nayebi te so yango académie des arts ekomi ebele ya bumbu mpe eza ya lemba donc hermo ekomaki ya mère Pauline madanga asombi biso nyonso tu na kombo na batere tosigné sur deuxième contrat naye kosigné sur contrat mosusu wana supa ya na Kilimanjaro ya président Placide donc vraiment nasali mosala nanga bien mais ere moko ta natali boye mamango soki ndenge nini mais bacontrat nango esala bavidelo badimage osi mpe akiti boye videlo efanda na wana basudi ata kunanu te pusi mpe akiti boye mais pakaloyo azalaki akomisa elaki na terrain pakaloyo azalaki videlo azalaki te pusi mpe akiti boye oleki nanga mutando koti afandi afandi apeti lelo likolo ya bacontrat wana donc yango esalaki mpe esalaki bien donc histoire nanga ngwana na minute odo na groupe nanga na bachaîne na lekaka awa na bainternet na bandaki moke kosolola na bandeko tokotravaille na bango mais mwa buzo bekotaki ya bakolo bachaîne yango quand histoire nango comprendre nango très bien côté na uta na côté na évoluer ba olexaka pe musala eza théâtre eza mbongo voilà merci beaucoup papa Makaya mais muto otira comme modèle to référence na jouer les aranani nga vraiment na bandaka liboso na sala rôle batiki neti bavie mambri koko ok mais masumu boya yango ayebisa nga azalaka lokobima na image nakenda kopie papa moko azali na mboko kote na kesombela badiamba na kimakusu papa moko andakende malembe mona kenda tengama kendeka malembe koloba ni malembe kotika ba village ba bidi na côté wana donc na copie nde père wana mais idéologie pe na bando sala théâtre na zo pas fi Cocody Nzombo donc na quartier na sala Cocody Nzombo na sala susu mbutazwezu akoka ditambala nzete baba bala matira nzete na vingisi ba mataku bona che ba poche bobo musu comme nanga Cocody Nzombo na cheche ba fufu ndenge wana vraiment ok mais ezalaki ine voilà parce que film nini oyo ebimisa ya kobanda nzonzi oyo esalaki papa Makaya kombo mpenza efanda mpe succès makambo ebele bon nasala nanga bafilme liboso nango mais film oyo nayebaka ezalaki ekachaka so nakobunga te ezalaki ekachaka yango nde esala mpenaki Makaya ndenge namonaka po ekachaka na banda kozwa na bacode mosusu banzu batili ba $400 nayebi bango te neti jomona Londres atindela ngai 400 ba 400 mpe kaka wana nakezwa yango na KPM sero KPM na limete me nayebi ye te nabangala bimetala boye mashako alobi zwa esala oyo eloko te donc Achille Basaoula somotro donc somoninga mpe na soulier kuba ami minga Achille Basaoula somotro ye moto baforme eliseki te à part le petit frère na ngai Chic Lutumba na Paris Chic Solution menga mambensa petit frère nanga ye pasala nga nazala vous comprenez donc idéologie nanga pili yaki ndenge wana voilà mais à un moment donné na bandomono bokoma kokanga mpe trop na Dadi Kapa parmi bamasa na oyo bokutana na cop boyeba na kala ezali cop ka tokutani na cop voilà ndenge mpe na moto bakop ya na fongolaka g
tokanganaki na ye tomozaza dadi papa Nsakala epi toyaki bakomini kaka pembeni bavoisin bakomini na bayolo yolo ngiringiri kasavubu na badefe delta force mponga mpe na mutu na luka mpe soki esika nga naza yeba ye mpo osepela nakobonga yaka na padiata bao yaka kaka bimaka na lokozala kombolo dadi kambala oyamba ye or ke bite dasi na betaki oya mpe boye baoboya ye te aza dadi kambala a déjà papa Nsakala nga aza ndenge nga siko na fonctionnaka na esprit ya bamusicien na fonctionnaka na nde bacomédie te bacomédie faux batu comédie faux batu esika atokela mai ya bien rien otindo kotia mai ezobikisa banie poto eloba bayombe aobenga yo te yaka aobenga yo te tozala bolingo na biso oyo nakotiela poison te mais mpo baloba te te batiela bato bapoison mais ngai na ndima yango te so moto poison nini ayebi kota zuli yango mabe nini asala ye na théâtre eloko wana ezalaka te mais toza ndene esika oyo ngai naolinga te oya soki moya nakomevimba ngai nalongola bamasa mosusu tokela ti bambanza Congo napesi bos Kundieku Paul papa na Naomi Kundieku a partir Mikili donc boss nazo luka yo ti leo na kozwa yo te soko bengi na numéro ya tata oyo aopesa numéro na nga epi tokosolola nalongola bacomédien mosusu ti mbanza Congo bana yeba bana bazonga classe bamosusu balela ndenge amema bato mpo bayaka na posa namema buibui na dadi kambala ngala mema 3 na kanti mobimba tokende na bango bazonga provision na ndako bana bazongi classe bamosusu mpe agezwa su ndako afute donc nga naza social c'est ça voilà. Merci beaucoup papa Makaya en tout cas boyoki wana ezalaki mpenza mwa brève présentation ou soit parcours ya papa Makaya et ti lelo aza leader ya groupe na MM qui est Makaya Mayuma voilà donc olegana bakina wana la chaîne eza ebele mikolo na stopaki na stopaki naza na Biso TV naza na Evi naza na chaîne ya passé examen na RTP d'accord voilà merci beaucoup mais beaucoup plus moi baton ebele to bando mona pe susu papa Makaya tela niveau ba libanda na ndinga banzonze ngondo lobi bobanda pe mama ba YouTube mais on dirait et simba yito kataki mais lelo bala moki ba moni on akata SB et pas ya sila bisalu oyaza lekino na musala lekino pe na âge na habité non na bra na ya voir tout ça la nepe compagnie moko na académie de Saro na yebi Makaya zanani voilà ayiki Makaya zanani na bibe façon na nga jeune nga ayiki Makaya ekutu na remercier qui na benge para bi mama na CP pa na personnage PC na CP le monde on a bosaki bongo donc na mon trône aza frère aza pardon petite sœur collègue donc na monde nga olobate donc na bige pièce musupe na jouer pour na jouer des pièces na ya na jouer des films moko oyo nani asalisaki nani Vincent Toulouse donc Vincent pe na PC mbote pas ali donc ça va mais ça là yo nen comme on appelle la petite sœur na yo déjà yo na ba comédien belo bozana na ba relation nene surtout ya basipe ya basinga la bango tout na solo na bango bien la solo na bango bien mais casting soki za ba ko benga nga à part contre Molema po na bi bate belé ba ki peme na sila misu ba contre Molema po elo mona remarquaki na to bandi tournage te yaya comme zula mbongo nao yaya donc yaya na enveloppe te habité songa mona opesa na yebi na boy banani kanani ka bongo pesa pour enveloppe na ko kanga voilà okende ba fongoli banani ba chepe so ibakani machobi o tala tenga bina ko tala yaya na tourner na nga pesili tana kepe la fongoli ngabi bana nda ba okula ça va. Ya c'est cool ça bien. Ah donc mon azo se prendre ba bengi.
bazala bango bandeko basala musala omoni musala ezalaka osala musala moto lelo ya sunganga kaka tala kaka lelo kango pe zwa kaka mwa oyo bachaîne wana evoluaka te po moto azonyongo mais moto ntango abimisi kifunda na ye zwa na yo mpo sepeli so na motema ntango ozosepela tata mokeli mpe azomona sava apamboli moto badifficulté azali nobe makambo koya boye asungi mbala moko loboko na ye oyo ebatelaka ya bolamu ya likolo na ye ta neti ndeko mosusu nani machara jérémi botala ndenge afonctionne Jérémy Chabani boya okanga moto oyo aza ndoki oyo moto bakisi mais rien azofonctionne bien azobimisa mbongo na ye mbongo ata na poche soki okabaka te ekozongaka te soko edaka bato te kozonga te ndenge motina mosala tosasa mosala bimisa mbongo bike tipo asali mosala na ye ozwa mbongo na o cameraman okomona mpe mosala oza komata pa jérémi na tourné combien de fois non mbala moko so mibale ouais na te tojoue une film moko aki mwana entre mwana nango bien mwana ndeko moko mosusu totournaki na ye na village pas Cardozo napesi mpe Cardozo mbote donc omoni ke ça va omoni vie ozalaka na oyo me bato badiabolisaka yo osenga limero boye te limero na te me ntango ayebisanga bato yango oyo asenga limero mais ezaka bato mpo ozala na bango tozalaka na ye soki bongo mpo wana vie contre molema te tournage asuka tosali na Belleville et pardon par na Sila mais na regrette Sila libozwa mbongo oyo bopesa mama wana pa totournaki na bato wana bamela ata combien mois basi wana bazalaki wana soki misato mbongo ebongami na lingala mbongo bapesaki na français mbongo ebongami na lingala bamama na batomboki Sila mati likolo mais ya quoi papa napesi bino $20 bopesa mama wana 20 bopesi bango me mbongo ekokoma na lingala ekomi nde ekomi 20,000 francs bape bamama na ndako omoni makambo ngo nalinga te bato bazala pembe nanga bato onga mpona piaka bambongo nanga ocomprendre c'est ça tout akaka na makambo mabe et puis bato wana basala bamabongo apana mamono alobi soki olandi doka o chrétien owa chrétien o diacre o frère moko bona église boye te koseka te yaya seka te mais ozomona ke apriaka makasi mais tala omwa bavantire osala vraiment mais kuna soki ozobetela kati ya montrone oza ancien ozotekateka bamampango otekaka mboka nabandi deja otala oui ebandi oleka deja ebandi deja bongo bwakelanga lien fona tala ngoko me basakanile nga mabe kuna vraimen na soni nasuka nango vraiment do nabomisi bato likolo ya kisongisongi na ngai nayebisa kisongisongi ya mabe ozoyebisa président bodo obike d'ailleurs kutu vienga lufara abotola bokonzi ya tata na yo kasi mama mpe ekoma na bato ya théâtre kasi te azodiabolize palo te omoni ndenge aza kuna te kokende otourne émission na ye te ya moto asila kokende te ya moto ya Belleville nga nalinga mpe arando wana ezalaka ndenge ezalaka bongo osila o Belleville nga nalinga bongo koloba bongo te nazoloba ligue 12d po mosala ekende bien koto ya bongisa koto epa bongisa okéranse oyo esala bien babi koma lokwa guerre ya mindule c'est bien po mambo ekende mpe batiaka biso ka nga mpe naobetelango maboko yo olingi bato baboma moto te mais vie masumu na poto otoleka na émission mwa bikala te fo bato bayokana otika na so nalobi bongo Belleville na Sila so oyoka bango ke babunda kuna baoswana yo oyoka yango baza bandeko voilà bandeko na concurrence wana fo ezalaka na ndenge mpo mosala emata mokolo ekokufa nga natiki théâtre nalingi bongo ezala bongo bien mais kofinga babétise ofingi patron na oyo ofingi patron wana te concurrence ezala normal kote wana bazokoka eloko te kote wana boye biso nde sava me ekufa te ezalaka bongo batiaka minduki mais sikoyo concurrence mpe ezalaka bongo na classe mpe les premiers azala les deuxième azala les troisième azala so bayosiko papa makai osala classement nga osala classement ninga moko comédien
balobi neti moto wana kata zamba bamboloko baza ba lion baza ba léopard baza tout après bakoloba ngo ya kotala nani kote wana na libanda kuna nini mbwa azobunda kuna yo kendo kabola nake kabola ndeni obenga na za mbwa nako kabola sasa ya sasa OK ya sasa donc bazo bosser na esala bino bafan nde bakoclasse mpe babi te moto azoleka na minute oyo eza simise obi te moto azoleka pene na minute oyo eza bavuididio neti nga eya mama olinga otuna ngo olobaka siko neti fere na fali nani mpenza waleki na opi oreponse ni po kote ya fere kuna omwa mpe atu mpe babinaki yanga bo baobina oke mpe kote ya fali bato mpe bazobina donc ozomona bien bo fere mpe na fali mpe bato batika yango ndenge wana guerre wana ezala mpe bien wana kitoko nanga sata te mais yo mondo ozana yo nzira olingaka polémique to olingaka guerre te moyo olingaka baguerre baninga wana eza guerre te eza guerre te eza mpona mosala voilà mpona mosala nga nakolinga te eloko wana ekufa amba belle vi na sila ezala kaka bongo me balongola nde kofinga babétise ofingi te monziro oza premier comédien ondima lioko ondire bacomédien ebeye baolinga yango te baolingaka to esila na ndenge toyokana toza bato bolingo me toyokanaka na biso deja kala bongo nsi nde bazwi bo batie na scène batie makai afandi nasali makiyage obila alati bilamba nanga sudi ata alati kuna batie mpe action bapesi babrife nga na kolinga natikela sudi ata ata lokwa to barole bapapa natikela ye tan yamata likolo nanga obie sudi ata olinga yamatelanga jamais okotute wana aozwa biloko na ye fo kiloko mpe fo ezala ocomprendre nga azalaka bongo nga ngaso naye kaka o briefing to répéta ete ata batie oyo nani yango awa ate o bidibidi soki vide lwe soki nga aza na concentré na lie nanu makasu nalie makasu nabwakeli bakoko na nga oyo banda asala mosala wana ya théâtre bakita ntango bakotia kaka yaya mono toutes les circoncisions tokomisaka nzano wolu mpe lokotambata kasi bakoko bandi okota bopran oh non yaya bafrançais wana na mwa baelobeli wana mobwaka mwa bafrançais eza personnage tolokotinami personnage ya papa wana ok yo zolinga écoute d'abord écoute d'abord mais na papa na koloba bongo te da wana ezomino babord écoute babord na badose bayabini pa vs dio na bino na mama lomboto manifestation moko pa ya David Matadi Gibala honorable na pesi mbote pa azami nake kuta mbwa ya makolo 5 nazango na telefone otindela o elekelanga loko moso ezali wapi lekolongo moko na otindo moko ezodiembela na otindo soko tiela mpe bato batie tembe bon la 5 makolo mbwa pa David Matadi Gibala ngabi nabi bona okama te po eza mboka moko ya babenga yango kombo na bosani ya na Kikongo ya mboka moya ba esprit mwana contrôler mingi ya te spectacle ya kuna badayaki jomo ka ye wana bwa kona ngabi ki makayo silano nzoko za bonga na nini na beteke loka muke ya conseiller bana mibali na obozo tala ngai mwana mobali ko sala kerere te mwasi aza ndeko na yo te ntango bali mwasi na ndako otie na ndako andeko na yo te fo kosalaka tro fo kosalaka tro soki osala tro mabe soki osala te mabe mwasi akokima ocomprendre ntango ozosala bongo ozosala tro yango mpo koyeba kolesa mwasi na yo bana famille bana tututu soki ozosala te oza goyigoyi omoteki obomi foye na yo okendaki wapi te kosala tro ya mosala mpenza okendaki musika fo osalaka fo travailler
bosser dur. Côté oyo kete. Mm. Pour na mona makanisi na yo kumutana na misimo oh. Gayaro ngolo bani. Faut travailler. Pour venir à l'objet à bana, il y a eu beaucoup de gens qui sont bien. Exactement. Voilà, merci beaucoup Papa Bakayato qui n'a vu lentement sur moi déjà la moi chute. Mais si on calcule l'année depuis au Bandina, le ça déjà combien de années? Combien de années? On a vraiment ngana ko lo baté pour nga mobuta tikanga. On va plus de 30 ans. Nabi mobuta tikanga. Kabila ne père à côté. Kabila fils Raïs à côté. Mubala maman Denise. Et maman pardon maman Olive. Maman Olive, maman di mama. Mm. Bango bakei. Fachi Beton, na maman Denise, voilà. Bakoti. Nazali. Mm. So na ko sabatu ba yebinga bana baba théâtre ba solo. OK. Est-ce que souvenir ni amala mo gagné aux garder depuis baneni on son atilelo na musalo à théâtre. Bana nanga bakoli batangi na mbongo théâtre. OK. Nazala ba relation oyo na zuna théâtre ya bakonzi minene. Et puis ya batu oyo baza ya mbongo oyo tamsi ozo bwaka e ou bien musicien mo ozo bwaka e ngape na zo bwaka bango. Ya ba souvenir. Na fanda bo na lamuka bo na tongo bo kotambo na bete ya ke bana ke lokota lupango. Na do na lokota terrain. Ya kati oyo ya yo na aéroport kakao. Ezala basuka mboka te. Kaka aéroport na simana na terre jo. Oyo ya makaya. Oyo via. Ka mikolo yango via ke poto. Ba pesi ya via yango ya makaya yango. Ko ba ya yango. Bozo a. Ba pe dia ba to tonga tonga na. Voilà basuka ouais. Kana musana bino. Na ye bisa yo nani po betela ngo kelelo. Leka mokonza mboka. Et moi, c'est quoi la relation? Les gars, je suis donc igenzinga mvwandu bino bobwaga kaina ba musicien ngape na bwaga igenzinga mvwandu komanda popu ngape na bwaga ya ba relation ote ya Bruno Lubika mbonga propre ngape na bwaga ina limeko nende kuna kuti mukongo ozoma ba avantage ni osu hein yo ngana lubanizi non ça va yo nga mona ngana nazala bakara misina tambula nango bakara misi eza bana nanga na simbi kisite pona ke to kara jipa misina ndo tambula nango kena lekisa ba et puis tango yo sala mbongo no akisi o pesa o sala ba mono akisi me yebango na sima nango okofuta atolo bikena komi passer na bongo mutema lokolo simbaka kaka kisi oliaka mutu pona succès na yo o sala ka boye bebisa mutu okofuta ka yango kaka ato komi pasteur ndeko bino bolo baka lole eza mais lole ya te lole eza na siawa ni Philippe eza oko souffrir awa tu comprends komi voilà na komi pendant la comprendre en tout cas les amis pendant plaisir il y a trop ya ozana papa makaya na plateau na bisayo rôle baxillant saint saint bisinga yana ba omba lebele mo santu bazanga yana ba omba lebele banso banga bino bopia komba ve bozi bino kaka donc il y a un problème en batute. Ah c'est bien en tout cas donc Bakuko baza ba fanatique ya Mams Sila Bisalu na bito ko yebisa bango nini po baza pe na beso ba yo kayo pe. Ouais Bakuko nyo suna pesi bino mbote bo continuer ko koma tango sengi pa ya mama ko tianga ye. Na mama olwate. De bo continuer ko landa chaîne na bino eza la Bakuko SB. Eza SB na les Bakuko de SB. Mi balé. Voilà. Ah ya on a lancé des films mbala moko ko sele kota ke sika moko te. Wana mususu koto pe mususu koto. SB na les Bakuko de SB. Boss oyo tala ke na SB. O tindela ngako. Wa bo jouer na Vienga Lufa. Na Papa Bodo. Na ba Leandre Lule. Leandre Jésus yeba na te. Yende songi songa so baby selanga ye musala. Noko siro mafuta na kata London. Na pesi mbote ngwana noko siro mafuta na mère na biso yaya. Donc mbote belé noko siro ana vrai muto obi type moko to moni to tika ya libanda pembe wala ta propre makazi wala chemise pembe obi comédien liberté wana oncle na ye OK noko siro mafuta ye ga sala ka to mona ga lata kitoko na cha munoko pamba se noko siro mafuta voilà
Merci beaucoup en tout cas, Papa Maka. Et Zaki, plaisir de partager même plateau. Bon, bien, numéro combien? Vous pouvez ça en faire bord. Vous dites qu'un seul a un bord. As Luzolo. Vous dites qu'un seul Luzolo ndé. Merci Mbote. Voilà. Donc le tiré la bise. Numéro combien? Ah non numéro. So 43 na zuango na zuango. OK. Ozali papa na kano. Ya bien. Lelo ngala tabo. Ko ba tuba ba age na ngate. Yo na biso ka to sa baga. Na chila binoka libaya. Voilà, tu as la matanga ya maman Odia, Maboli. D'habitude, Erliwe Yaka, surtout côté Nabino, la plupart des comédiens, personnellement, étaient à Koning. Déjà, Liwa, en général. Et nous étions à Ngaï, tous à Malamounabad. Oui, Liwa, il y a la bande, il y a un confinement. Tout à la bande, il y a un confinement. Ni na bango ya passe ko ya ba mandenge na ngome zala bien na batu na mokili bon ngana souhaitera te muta kufa na âge muke ba 50 ans 60 ans pour kola mais tout zala bien et puis secret mokili pour kola ye baka kozala na mawa na batu mwasi ya batu kosimba te mobali ya batu kosimba te eloko ya batu lokuta na liboso na bambeli yo neti mamango ya solo abi ta mutazo yima yake no kosila na makambo azu image wana akena pa bata mayele ata yemo so azana mayele na ki asombelo mungwa 3 jours azoloba avec cause ta ke boka na toilette ndo ibono mono tiki biso so bino pe bozo kufa boye bele ndenge nini bino bo mabe toye baka bosolo liboso ya bosolo so komi ate na bambeleka likambo po bato baseka na sala vie so amutema mabe akena ona monde moka misiki akeza okeya yango to mona nde toza boye ya monde mususu so to komi na butu pe komi monde mususu do mona tala neti ngano to potani ngala ke funda na raison na ke fundo na parquet tato ke kosamba ngape na yo tana ke funda oyebo mimi afokana yo sambito la rumezoloba afokana sambo komi na raison na mbesili na ngoti ngana komi na to bongo soki mutu ana suka za na misala ya mabe ndoki yenga asali bo ake funde suko pa bandoki na butu kozwa mettre avocat oke samba una Ozalada po jamais pour le bateau na kende kozwa nzambe na kende ba prière pour nzamba kote po nzamba linga bolamu yo sada ya mabe okino so avocat ya nzambe avocat nzambe pa oboya donc na lo mabe secret vie ngwana yo pesa ba fumi bloka olia bazwa secret na tu ne pesa bango secret ngo des fois yo moko na volonté osopesi bango o chiwana taba olia bango babungi pe wana opia bango obe boaka otumba ba papier bolongo la ba opesa ouais koloni Congo central ba mayele muta pesa fumi lilo olia lebo ne ka ka pampa mbate a secret na biso atata msumbu azoleka nebo ozuka musuno boake lie euti awa opesi boko noke kwa ukate eleki kuto di bwana ba 10 boy yala we eleki ango opesi biloko bikile manzambo ti wana bazwa obe mutu mwa toleke la pazo souffrir makasi otaliwo poli bulu efongwa memela yo eza pasi linga ozala na mawa na bato so ozala na mawa na bato te ndeko na nga bona paser te mais nata sabino bonzambe secret ya kobumela na mokili samo yango wana. Voilà, merci beaucoup Papa Maka, anniversaire na eza lobi. Joyeux anniversaire na osala vidéo vidéo moko keluka ya makasi ekoleka ba vidéo nyonso bato batinda ya solo. Ouais. Merci d'avance. En tout cas, un mot gentil, Yasuka, pour tout cas, donc mot de la fin, pardon pour mon colo à Lilo. Oh, il y a des fanatiques, et puis bah tu belé bazar, bazonga, au peut-être bah ça peut contact na yo, bah monio, na rata SB et puis bah on mono sur les abakou pour nano et bandité, oui ça bah on est pour tout cas tous les fans
nalingaka bino banda na banda théâtre na ba oyo baza ti lelo na kilelo nalingaka bino kaka kopesa balimero boye ere moko ezalaka marque donc oyo akobenga na limero oyo ya chaîne ozwa limero na ngai donc nalingi bino mingi ya Bruno Lubika nazozela yo petit na nga papa ema na Canada bapesi bambote ebele papa ema Kimbukusu napesi yo leki ya Etienne Kimbukusu leki ya Defin Dakumuda napesi yo mbote ebele pa oza na Canada courage leki na ngai ezalaka bongo au moins te ezosala loko bana kosala sala trop epesi yo suite nango donc merci nabosani te bato baza ebele Voilà, merci beaucoup en tout cas. ok Voilà. merci Ok, voilà, tout est bien qui finit bien. C'était là Papa Makaya. Donc, toujours la naine à mon trône. Nous continuons au talent et à SB au ça très bien. Alors, il y a un invité dans le biseau de Panzemon Teke to Sololi. Bochi la biseau va commenter. Boula qui que Bolingaraye. Boula qui que depuis Azala Tilelo, Talra depuis mon bout tout Tilelo à resservir. Et puis, il y a un bon souvenir dans l'époque. À autour de Zopena. Oh, yaye. na Luanda bakabelanga mutuka bana bamasa biso babenga mutu amormor Oh. na kati ya Luanda botofanaka mutu yo toka mafoto kabifuna simbeka bwaganga me mutu anga totremble makai ya simbi ngai makai ya simbi napesanga bipesanga pinava mutu nazopesa penza voiture bapesanga mutuka na kati ya Luanda bametre tirbo bayebi tati bangu bayebi bata Luanda tu bayebi babididi bayebi donc pas souvenir et puis na simplicité nanga mais ce qu'on a rasoko yé pe na biloko moko nete mona okutana na 12 te ngala muta 12 te ozwa 1000 obana kikongo kibaka donc 1000 vini kati yao Donc au monde na kutute oyezo le kanalo pango ba voisin kana muntandu ngala vrai muntandu mwana mukongo alolendo na nzoto nanga dalinga buzo bati balolando dadidi kamba paza ina ho muntandu Kinshasa basami mokili baba na batandu mobala lolendo na profite kopesa masa na ngai er mo patindela mo bankwala Christian Petit elonga bamote papa Henri Polo Loketo papa Loketo na pesi mbote ba Petrus na ngalema ba 2 minutes ba Omega Kibala bon tous les collègues boleke belé batondi kuna fort belé bazigura makaya yaka kaka oui zigura kutu mon ami ayebi papa na basudi ata donc yo yaka wa yo deni ofandaka na Kishasa non obule po matakuna bana bakola bana bakoli donc bientôt moi Tour Eiffel na zone sur na kinini c'est ça la bien. Voilà, merci beaucoup Papa Makaya comme na biso na suka mais na oti que le bela bon moi na ki Papa Makaya pour aba mono zolo bagala moi qui gêne moi trop on a argentin papa qui Makaya pour na polibe na o wana so ba yo ke la wana ya ba papa wana nga zanga maloba wana d'abord mais d'abord. Voilà, je dis un grand merci à toutes les personnes au Batali Bissot. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Martinez d'avoir réalisé. Merci à tout le monde. Pour ça, on a plaisir. On a osé la cadeau, on a bien souhaité, on a bien prié, on a bien ça bien numéro affiché, on a bien Bissot pour avoir remarqué suggestion. Merci. On a battu en soirée, j'ai résisté à la merveille. Monica Makambo bébé Seignol. En tout cas, vous êtes belé destiné au nom Massalanga Star Braza. Clavier de Dallas, Marcongal et les designers. En tout cas, vous êtes belé, je vous aime. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien et bonne suite de programme. Papa Makaya. Merci Bampangi, Nakansi Bolandi, émission bien. Je vous dis, vous me parlez les paroles, l'autre journaliste. Demain,
les joyeux anniversaires de lui, de elle. De lui, je vais profiter pour me chanter pour l'anniversaire. Joyeux bébé balingaka na anglais, hein? Bébé balingaka na anglais, hein? Happy birthday to you, Abid. To you, à toi. Mon leki nangai, komba mboka nani? Baza, ya mboka baza pe kaka. Donc, ya mokili barezi ya mboka. Barezi me ya mboka. Baza. Munu machware. Barezi, machware. Oh, machware, baza. Bon petit cahier poudre, tina nini, tina. Merci. Merci, bye bye. Du Nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton, eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin na lia ngando, nazala besoin na lia pondu, nazala besoin na lia madesu, nazala besoin na lia nyamazamba, ozala besoin lia mosaka, ozala besoin lia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise et Zawana. Plagnon soza ngo besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamo na zolia awa na bisabino. Neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Donc je répète l'adresse, limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zara Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio.
soki oza na besoin basalela yo surprise ya anniversaire, oza na poto, oza na Afrique, oza na besoin osala mama na bino, papa na bino, mwana na yo, copine na yo, copain na yo, lesi na yo, osala surprise ya anniversaire, babi tozaka na Roni Events. Roni Events eza wana mpona bino nyonso. Roni Events eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie, baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde. Baosala bino surprise maintenant zozo illustré nga bomona Roni Events eza wana partout oza baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc baza na 2 adresses. So oza na besoin kende omona bango sur place pour que baya osala surprise na mama na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. Okay, soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Roni Events eza wana mpona bino nyonso. So mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina otuni kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana. Et puis baa mpe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima. Soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Atelima awa ntamina na ebitu siko shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni. Awa ka place Makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Namona keza ka lobi dina yo twino sa nini? O eza agence ya transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe ya treste, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye na fimbo. Napesi awa. Zaya, 1 minute. Au plus de tout, on va pas le faux. Ils sont pas bons dans le là. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botuki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totuki lango FBT. Misalande Kazinjo. Oko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Dans la poto, dans la besoin de perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro ni on a na scène, na on le babonné de on ça ma perruque, on a bon mona, ba sorte nion sur ma perruque à kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, azawana na prix encore abordable. Pour so ma perruque na yo, pour ciao robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez iso penza makasi te. Donc eko garder tena yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so ndeti maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme
nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc si vous êtes intéressé, contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.